Ah oui, atako bana selemba ou déjà bapona na bango numéro 56 na bango kasi azali kotika tonte po akolemba bango jamais. Yenani Maontwene Musilwei, candidat député provincial ya Selemba ou numéro 56 tabango na cadre ya poursuite ya campagne électorale na ye akitaki lobi eleki l'église ministère peuple du ciel sur permanence et pas ya pasteur Jersey tikana ye bisabino ki ayambamaki kitoko avec un pacte pe idéologie. Nesengona Mutema, responsable ya ministère peuple du ciel, a talisaki na ba fidèle l'église que esengeli ba voter utile. Est-ce que l'église peuple du ciel est là? Est-ce qu'on peut acclamer bien le Seigneur? Je vous ai toujours dit voter utile, n'est-ce pas? Je suis mon père à la Kinshasa, j'habitais le Boufachi. Je suis venu ici. Je vis comment est-ce que... Bon, je ne veux pas parler. Mais nous voulons voter les hommes qui nous connaissent aussi. On vote pour ça, il y a bioté. L'homme qui nous sommes bénis, ils ne ressemblent pas déjà, les députés. On acclame. Occasion pour le numéro 56 Yabana Selembao Maontwene Musilwei Matembele ya Simanda Kusoso ya Mboka a sensibilisé les électeurs naye par rapport à l'élection le 20 décembre. Candidat député provincial na biso ya Selembao. Toni to ebisabino que vote ezali que vous votez à solo. Mais faut voter nani. En actif à Selembao. Na ebi Selembao les araki na ne Selembao yo débat. Je me suis dit ceux qui vraiment tokani maboko Toronto la kaka batouana va continuer pour dominer les colons biso to sutuka mukolo mususu Selemba mekuti tous les coins na casa érosion ngai na koni na casa signal par biso et pas na biso moto ke bale ko mati na porte ndabo tina kata lupa maye bale bi mati na douche mais de l'autre côté on va la sauter à salon na biso et bonda na ba bidon so même ya ko kota ko baya de Toronto est-ce qu'il faut continuer pour vivre les boys et aussi la colonie Makambo pour essayer de s'inquiéter sur la décision malade. Décision à moi, ça dit il y a pour voter ici. Ceux qui ont voté Moto Oyoyebi, identité des malades, ont voté Oyaza chrétien et ça avantage Makasi. Message elekaki kitoko avec un pacte pe idéologie kolongwa wana numéro 56 Yabana Selembao Maontwene Musilwei Matembele ya Simanda Kusoso ya Mboka les véritables na Selembao akitaki na moko ya église ya KDC na quartier Lubudi kuna musigate na prison centrale ya Makala tikala yebisa bino ke awa pe ayambamaki kitoko. Amen. Vraiment na Selembao, identité ya jeunesse ya Selembao, numéro 56, Maontwene azalaki na bamo juste liboso ya belecteur na ye tangu azwaki maloba. Lelo na sana kata course, lokola ba candidat nyonso oyo bazaki likanisi ya postule. Raison nini pe sadike na postule ngako naza musala Nzambe et puis naza mwana Selembao sosa ndako nyosa kozoma na ndako ata bimake ndio ya libanda akozoma na ndako naza sosa ndako na biso ndako na biso Selembao ndako na biso ya christianisme identité na ngai na bomba la moté. Bama tabaki tababa lukana mabele bana Selembao bapona déjà oyo ya bango molobeli na bango numéro 56 na bango pour la députation provinciale Maontwene Musilwei soso ya mboka mutu ayebi valeur ya commune ya Selembao po ezali patrimoine oyo lelo esengeli ezongela lokumu na yango. Rendez-vous le 20 décembre pour na kopona na Selembao numéro 56 Maontwene. Ekeyo!
Thank you.